Ngai, Sifa, Kamwanya, La Rose, naza lisusu na oya bino ndekote, oya bino mwana na bino te, oya bino leki na bino nani DiCaprio Mayemba naza na ye te. Nini esali to silikeli nini? Je ne suis pas à l'aise. Vous allez l'aise te na libala? Naza à l'aise te. Na ndeni? Naza à l'aise te. Oliaka te? Kolia ngai na yaka munene pona olete. Lidera miss, omoni ngande naza boy. Na yebisaka meme ye tango to banda ko soane makasi. Na ozonga boy banda libala banda les premiers jours nga na ndima libala et pas DiCaprio. Et ça toujours ba problème. Mais je vais accepter. Tokene na mabe na ye, na malamu na ye. Na tikala koleka na internet te, na lobake omoni azabo te. Ba bazo ba DiCaprio aza petete, aza facile te. Ambo? Aza facile te. Ce qui na ko linga bon na ko tia vraiment que Aminata son père a ko yeba makambo na zolo. Ayebi que DiCaprio aza petete. A tout point Aminata to fanda rené tout le temps. Ayebi que DiCaprio aza langage moko soka nikyo moko, oyo moko ko fanda pena bolobi ke boy. Mais le belio André Obaye déjà DiCaprio, Obaye. Moto banda ko solo na ye, na yebisa ke boy. Ata ozolinga 20 banda. Na boyo te. Te na konda te. Na mena boyo pete. Na konda ndete to comme na wana te lidera miss. To comme na wana te. Na bi na yebi ata ozolinga 20 banda. Na konda kate, ata na bandola la nzala ya banda tongo tipoko na konda kate, eloko ekondisaka nga. Eza ba jeune prière okona ko lukelongi ankolo. Sikoyo. Tangu yozo loba lelo na DiCaprio ke olingi susu te ex na yo to nini nini etindi obimisa maloba oyo na tindi po naza na nga na kimia te po biloba lobeleki mingi ne ya banani balobi ke nga ningi na bomaye na tiela ke poison po nga na bien na ye bon yo yebi yango te lidera mi bisala ye makambo na ye azaki nini na basi ya poto babanda kosala les démarches a voyager ta nga na ye nde na kale makambo ya basi ya poto nde naza boye na embrouye vie na ye naza mokolo na ye naza donc na biso ba traiter nga na ba façon ebele maloba oya batu yango nde silikisi na wana boyi mais tellement que bilobela na bino ba internet leki na boyi DiCaprio po bilobela na bino leki lokola nga nza mokolo na ye lokola nga na bota ye omoni boloba biloko wana boye bake ba famille na biso baza ba internet te famille na nga ba yebi makambo internet te. Mais banda les jours nga na kota kaka DiCaprio kota na vie na ngai bo banda ko critiquer mariage oyo bo mvutango de les premiers jours bo pesa biso chance te loko yo pesa nga chance te nga pe na koti na kati ya sentiment na bino nga pe na lobi na boyi libala boyi libala par sentiment na boyango par sentiment na bango nzoto na meke poto te mais za boyi mais mukolo yo ke poto bomona on peka ndenge mususu yo bo sufikela ka poto peut-être mutaza na poto aza lokola ngate nga lekele loti lobi peut-être yo kanisa poto eza fente DiCaprio alinganga ya déranganga ba des années wana kutu nga nazo tia ikate azo beta tour na be maison na ngai tozo fana na ye eloko ngai na sepelaki na DiCaprio parce que ayebaki nzambe makasi amen azaki différent na bato basaka théâtre azaki kimia omona ka ye moko boye so na boyi kaka omaka na bengi po ezoza nazanga na ndako après ezoza moto oyo na ndenge nazanga ba parents boye loko naza na papa te naza na mama te boye soki na bali moto oyo aogarde nga malamu DiCaprio aza mokolo na nga ambo oui il y a combien d'années DiCaprio aza mokolo na nga ya 4 ans mokolo no ya 4 ans parce que âge na ngai nga na botami naza mwana 1989 ta même avant to na DiCaprio na koza naza na situation bato bayebelinga naza propre bato bayebanga na lataka bien bato nyonso bayebanga bayebi ke mwana mwasi wana bundaka pona nzoto na ye c'est ça pa na biso toza biso nga naza muluba de mbujimai nde naza boye pa na biso tozaka minene pa na famille na biso muta muke eza bana mama kuluto eza la ba mama leke eza la ba nani tozaka tala minene midi musoso ko to baza mikuse ngande munazaka mulai po naza kuse se ko finga nga et ko ezala déjà to ken déjà ba 8 mois 9 mois tozala na été oui donc 8 mois 9 mois déjà vous asuna DiCaprio so yo zo fanda wapi ya zo fanda bon tanga alinganga libosa kutanga na ofanda donc yo za pa na yo na pa na ngati ye pa sala vie na ye c'est que ndako isa yo
abanda fanda pa na yo mwasi na mobali soki babalani te seke DiCaprio abanda kofanda pa na yo te so mwasi na mobali babalani esimbi te ata ndako ezaki ya mobali mais soki bakabwani ndako ekomaka ya mwasi na bana dona minute ndako ya yo yanga bango ata balobi ata basali ndenge nini oyo ekomami ese ekomami déjà je ne suis pas là naza na ntango oya kopesa bango justification te naza na ntango oya kolobela bango te oyo akokende nango bongo oya kosala baanalyse na ye en tout cas napesi bino chance bosala yango moi je serai toujours là nakokonda ata bobandi kofinga nga lelo ntongo ti pokwa nakokonda te nakomata na kilo nazopesa 120 kilo opesaka 120 kilo DiCaprio apesaka combien apesaka 60 kilo ah nzambe mais okoboma mwana batu te mama sifa ekolisanga 120 kilo moi 620 kilo mobali 60 kilo fois 2 moi mobali 60 kilo sikoyo omona na yo moko osekisi yo yango DiCaprio aosila nzoto na nini mpona oyoka lisusu tala ndenge akauki yoka akosila nzoto na nini nakutaki na aza na sante nini mpe namozolia nyonso lelo nini naolia soki tala bato babalananaka mpo na chambre te mpo peut-être lobi ayambi nga ntango nakendaki kuna vraiment atuti nga bomukuwa na mukuwa misuni eza te me babote mukuwa ti babote mikuwa na mikuwa ti aza sante ne babote epa mama ne yango wana ti